Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows d'Enar TV. Merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Sokotanga Alboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV à la réalité. Tu es tous là ensemble, kakandenge tous là na des shows d'Enar TV. Papa Nabiso Benga na des shows d'Enar TV. Papa lobi des shows zoa sije nanga, lobelango OP Sabandeko conseil na communauté. Quel est le problème? Zala brancher tous les qui na détail. Si j'ai autre le belango par rapport ya bikumba kumba, ya bikumba kumba na yo et kobomisa yo. Problème ezani. Papa na biso abi des shows nazalaki na RDC, papa zalaki maître karatéka. Papa zalaki na équipe nationale, ya Congo en fait, ya Zaïre à l'époque. Zaïre à l'époque, papa zalaki na fédération ya Kinshasa. Papa zalaki na ba capacité moko sportive ya makas. Ayebanaki totanga kombo na ete pour papa lobi totanga kombo te. Basalaki ba compétition moko na Angola à l'époque, ya ba portugais, ba français et le reste. Papa salaki pe moi kombo moi titre yo ebika ndenge zalaka. Bref, papa zaki pe na moi connaissance na ye na Angola. Tant Laurent Désiré Kabila ye, papa e kolongwa na Kinshasa ake na Angola. Kokoma na Angola, papa na biso a vivre ki mutunyo so azalaka na kati ya Angola, mais papa a continué qui titre nae ya ki maître, c'est-à-dire papa continue qui carrière nae ya sport. Kuna pe na Angola ba sollicita ki le rôle ba yeba ki déjà aza mutaza na ba capacité moko ya makas côté sport. Angola pe ba sollicita ki papa kuma ki ko entraîner ba tuna Angola. Bref, de soleil na papa moulai na obetelo bref est l'essentiel. Papa lobi de show na kati ya kosala ba sport na ngawana et yaki kokoma na moment mo boye na yaki kozwa accident moko ya makas. Na accident wana bato bakanisa ki ke akufi. Nzoka akufa ki te. Mais papa lobi boye de show avant na kota na accident wana avant na sala accident na yaki kolota ndoto moko boye. Tozo lukato bimana baninga na nga ba sportif na ba maître mususu to kendo kosala ba compétition. Na kati ya ndoto papa lobi de show na ndoto na loti na bosana ki dobok kimono na ye. Na ndako tango akoti na ndako po kezwa dobok baninga na ye ba maître ba démarrer mutuka ba kei côté ba kenda ki basali accident. Papa ye ko sutuka ezaki ndoto. Na journée nango maître akenda ki kotala papa na biso akenda ki kotala camarade na ye moko atambola na mutuka. Na kati ya mutuka wana nde bakota ki ba otambola ba ye kosala accident ya makas. Bato bakanisa ki maître akufi, papa lobi voir même bachaki déjà mandalala. Ba lobi maître sa nini akufi. Mais nzambe na bolingo, maître akufa kite, maître azalaki en vie. Kobima na hôpital, maître akenda komona basali ya nzambe. A expliqué bango avant accident et salama nini ya monaki à travers ndoto. Ya on a ça ki ba émission msu na ebsaki yo papa. Na ebsaki bino bandeko. Na nzela bandoto nzamba oki kolobela yo kaka na nzela ndoto diable pa yaka koloba. Nzela ndoto wana soit vision ezalaka ya nzambe ou soit vision ezalaka ya diable. Mais il faut koyeba ko discerner voix ya nzambe za wapi ya diable pe eza wapi. Basali ya nzambe ba yebisi papa na biso moni ndoto wana ndengo lotaki yo tikalaki bango bake basali accident. Soki yo po na ndoto, soki yo po kotaki na voiture wana okendaki accident oyo sali na moi na bumutu yo olingaki okufa. Sans ya ndoto papa lotaki yango wana. Bref, papa yaki kobengama na musala ya nkolo. Papa komaki kosambela. Apesi vi na ye na nkolo asambela na ndenge nkolo abigisie na accident oyo elingaki memaye na liwa. Na se ya kosambela ayaki kokutana na famille moko mama moko azaki na mwana na ye. Mwana azaki na problème ya kindoki. Likambo ya kindoki. Problème. Mwana wana azali na kindoki basambelela kayo bika nde bandoki bazala so ba osambelela ye azwi kindoki ache pembeni. Ya on tolobaki mutu po tika kindoki. Fo ye moko ndima kotika. Soki ya ndimita otika te. Bandoki bazala ba osambelela ye ache kindoki na pembeni.
so bosi so sambela zui kindoki alati papa lobi mwana wana azali na kindoki makasi basambelela ye kindoki esila rate à un moment donné papa na biso pa komaki évangéliste consacré na église amekaki kosambela mwana mama wana mais na suka mwana yaki kondimake wi yenda aza na kindoki ye mutu azosala complication na kati ya famille. Bref, mama oyo ayaki na mwana ne basambelela ye a sollicité papa na biso kolo lisolo, a sollicité maître. Tant maître asambelelaki mwana na ye azwi $200 apesi maître. Maître alobi te mama merci, garde mbongo na yo na posa mbongo te, nasali musala na konti ya Nzambe. Mais yaki kosala basalaki pe mwa koyeba na mama yaka pa maître asambelelaka ye. Maître akomaki évangéliste. Ezali na moko mususu mama yaki pa maître asambeleli mama ke koteka babiloko na ye à l'époque na Angola. Balingaki basala mama menace quelque part bande koteka babandi baye. Baebisika mama yo ndenge oza wana kumba biloko no kende. Kande mama kumba biloko akei na sima batikali babomi batu mususu batikalaki. Bref, maman na biso ayaki pa ya papa na biso kokolo lisolo maître, abi maître merci na sentir Nzambe na yo azosala. Ba prière azosala na moni eza très efficace. Côté na te kaka babomaki batu. Kaka ngande ba yebisa nga kumba biloko kende mena sima babomaki baninga. Bref, basalaki connaissance. Mama azaki na mwana ne ya ndoki oyo tobeta lisolo. Maître tango basola ina mama oyo. Maître soli na mama habite nga na Angola naza na posa kovanda wate na ba démarche nazolanda baninga nanga na poto naza na besoin na kendo vivre na France. Mama lobi oui esali bien maître loko ayo zo kende France nga pe na mwana nanga mobali kako ya ndoki oyo yebi wana. Mais na kolinga o memaye okendo otika ye na ba famille nanga na poto. Sous ignorance bakanisa ki kindoki esali nini esili toza wana. Bref, maître lobi des choses po omona ba miracle bandoki. Basala démarche ya passeport na passeport à mwana ndoki. Passeport à maître ebimi ya mwana ndoki ebimi te. Maître lobi des choses to koti ba prière passeport ebimi. Ba koti problème à visa la même chose. 3 jours ba bengi maître visa ebimi ya mwana ndoki ebimi te. Prière toujours visa mwana ndoki ebimi yoka. Webi ndoki. Ndoki oki ko bloquer yo po ayebi ke lingo longola ye na misala na ye. Yango mona ba pasteur. Soko sambeleli ndoki. Et que ndoki wana aza puissant que pasteur. Ça veut dire, ce ndoki aza puissant que pasteur, c'est que pasteur aza ya faux. Pour un sorcier, aoki kozala jamais puissant que le pasteur. Mais tout le monde a ba pasteur, moussou assemblé ndoki ndoki ale pasteur. Tout le monde a ba pasteur, moussou assemblé ndoki ndoki koti pa pasteur, toi il a dit ba na pasteur. C'est comme ça. Du fait que moi nana zaina a besoin te ba longola ina kindoki na ina Afrique ba yane na poto. A komi ko bloquer voyage. Yango leo na biso ke za na bandoki mususu ke ba yaya o kendo ke sambelela ye soko za ya Nzambe te retour ezali yango mona ba pasteur mususu e ba elie mwana ndoki pasteur ale munoko pasteur abendi maboko oui po ye moko miyebi mamba ndoki keba. Bref, visa na bango ye ko bima na makambutu ba voyager kokoma awa na France bakangi papa na biso na aéroport bakangi papa na aéroport. Papa habitant bakangi biso na aéroport wana bachaki biso ba retenir biso quelque part en attendant ba vérifier mikanda. Papa lobi na kati aéroport amona elili moko eleki wana ba na kati ya kasho ye na mwana ba retenir bango. Mwana zaki plus ou moins na 10 ans na bata wana. Abi amona elili moko eleki atuni mwana na yo problème nini nga na omona na kati ya ndako. Na yo ke elili moko eleki awa. Mwana habite eza batu na nga nde ba ye kopesa nga mbote ya suka. Toza alisolo e bandi awa. Yaya na bandeli ya koloba boiza na bandoki mususu basambelela ebino bokaisi kindoki sili, mais kindoki sila te. Na zongi selo ya koloba keza na batu bauta na kindoki na Afrique. Baye na ngoti na poto. Na zongi selo ya ko rappeler ke bandoki na poto bakomi ebele. Landesko lisolo to bandi awa oyo ka problème ni nekoi pona papa na biso. Bikumba kumba ekobomisa yo. Na kolinga ndeko moko olinga abikumba kumba na bana bato landa lisolo o comprendre. Bref, baye kotika bango papa bakoti na France. Papa lobi des choses tant to koma na France et ko tomber na koi malade. Ba pere papa na biso opération, bref opération esilaki. Alobi des choses na ko zwa mwana wana loko azaki mwana ya 10 ans. Papa potika na mwana question zaki nini pardon na rekile muke pona pesa au sens. Papa lobita on to komi en France na bengi bandeko na bango o esengelaki baya kozwa mwana histoire nde awa abengi bango mwana bino yeyo na komi na ye na France
famille na bango nyonso bapanzani bao ya France bakimi bamsu bazali na Allemagne bakimi baboyi koya kozwa mwana, c'est-à-dire sumbela batikeli papa na biso mwana. Papa lobi Desho mwana azali na 10 ans. Actuellement mwana ana akoza na ba 29 ans. Tant bayaki azali na 10 ans, siko akoza na 29 ans. Papa lobi Desho ba famille na ye bakimi baboyi kozwa mwana po bayokaka déjà son. Oyebi bato mosusu pe baosala mabe. Soki babi ke no baotindela o mwana na poto ondimi. Mettons muto okoma na mwana awa na poto okangi telefone okimi. Na sala déjà lisolo mo ya bablo mo abon. Azu mwana mutu na Afrique. Famille bayokani bien. Kokoma na mwana awa na poto ba famille bakangi telefone. Papa akoma na mwana na poto bakanga telefone. Papa atikali na mwana charge. Sumbela. Papa lobi Desho na okai kobwaka ete. Na tikali na ndo boko la mwana. Chose grave. Papa na biso alobi mwana bandi kokola kotisi na école de foot azobeta bal. Problème e bandi awa. Mwana na école de foot impoli ya suka. Muko mususu amona ka avai na ndaku boye bazoya na ye na ba entraîneur na bango. Baye na mwana na ndaku baye kopesa rapport. Mwana na yo impoli. Po papa tango ye na ye famille baboyi, papa bwaka ki na ngunda lokola mwana na ye. Zolanda abwaki na ngunda lokola mwana ne po famille baboyi kozwa mwana ba telefone ele kate atali na mwana iyolela na maboko. Abwaki na ngunda lokola mwana na ye. Akoti mwana na classe, akoti mwana na école de foot, mwana impoli yoka. Non lingana rappelo mubulu musu eza na bana. Ya misu eza ya pamba te. Ouais. Mama lukaka osambela makasi po na bana, surtout so ozomona mwana ana mubulu moko impossible. Mibulu musu eza na kati ya bana. Eza kindoki, eza molimo moko bezo kota na kati ya bana. Eza ka kindoki te po abima na buto akendo lokate, c'est-à-dire ba envoûter mwana, ba étouffer, ba pese ka esprit moko ya désordre, c'est ça. Parce que kindoki ana ba sens ebele. Po so na bi kindoki ba mso kasi kindoki abanda kolia batute, c'est-à-dire ba envoûta mwana na yo, ba pese ye mobulu moko ka boya mabe. Aokenanda kwa batu ko buka biloko abatu. Aokenanda kwa bata kwa ici télévision, aokenanda kwa bata kwa ici ba vitre, aokenanda kwa bata pasoli ba fenêtre. Donc c'est-à-dire mwana no ba koteka molimo moko ya mobulu. Donc il faut beaucoup prier. Surtout bamboka toza ba envoûtement ya ba vent wana eze belé. Mu pepe wana ya désordre ya molimo ya bobenga ngoni. Molimo ya désordre, eza mingi na kati ya bana. Comment ba no mo na ndako ba bebsa biloko te. Okenda na ba pa ba bebsa biloko te, mais mwana mama fulani soka nyatika na ndako na bino. Yaya il faut bolongola biloko nyonso eza na ndako eza fragile po ya ye. Non. Bato bakoma koboya yo oya na bana na ona bandako na ba mpo bana baleki mobulu. Mobulu wana il faut sambelaka. Sambela mawanzambe kita pe eza akati na bango. Esprit wana ya mobulu elongo wana kati ya bana. Mama papa kusambeleza bien. Tozongi na lisolo. Papa lobi Desho kuna na niveau ya école. Ba maîtresse mwana komi kofinga ba maîtresse na ye ba sale pit. Encore na ba français ngo bana ba oya koyekola na poto nde na oyeba te. Sale pit. Oye bana ba okola na poto bana ba gros momoko. Mwana komi kofinga ba maîtresse na ye na nzila classe ba sale pit. Ba pesa rapport papa na ye mwana na yo impossible. C'est-à-dire na Swahili tobengi bango ba shindikana. Shindikana impossible. Nzoka wana nyonso nini vent mi pepe ya diable kindoki. Silate. Bref, papa na biso aye kovanda moko mususu bandekone na Allemagne. O ba wangana ka ye baboyaka kozwa ye. Ba benga quand même na téléphone tant ba yokaki papa vandi na ndeko na bango na mwana na bango. Ba koma ko benga pona olandela évolution ya mwana na bango. Moko mususu ba bengi mwana na téléphone, ba bengi papa na téléphone en fait. Parce biso mwana to sola na ye, ba soli na mwana. Ka nde ba sola ina mwana, lobi na mwana kimindako, abungi 3 jours. Na 3 jours wana tango abungi papa na biso ya kozwa convocation ya tribunal. Po papa lobi Desho tango bandaki ba désordre wana ya kofinga ba entraîneur na ye. Na niveau ya école de foot, azo finga ba maîtresse, ça ne va pas mwana kuma na ba comportement bizarre. Na yebisaki na zozongisa yo na Angola ponga na okoka isu kovanda na yo te. Problème ezande wana. Nzoka mwana tango ba yebisaki bongo akuma kosola na bandekone ya Allemagne. Bandekone ya Allemagne ba yebisi kende kofunda ye pa ba maîtresse na ona niveau ya école. Yebisa bango vérité aza papa na yo te, yebisa bango ayibaki yo na Angola ayaki na yo na poto. Toza wana. Wana bambulu ezo mata mutu azokola. Mwana funda déjà papa na école, ta bandekone Allemagne ba bengaki akimi 3 jours, nzoka déjà na école basalaki comment dirais-je? Ba fundaki déjà papa.
convocation ya tribunal eye babengi papa na biso na tribunal. Yo oyiba mwana batu na Angola na kombo tel tel aza mwana na yo te o déclarer mwana na yo oyebinde mambangunda na France ezala. Ba condamna papa na biso par défaut trafic des enfants. Trafic d'hommes. Bande ko lukabani ataye soit 15 ans ou 20 ans. Mais ba avocat ya papa na biso ba mikaye ko sala ba investigation ya koyeba mwana auta wapi azala bande ko na poto ou pas ba meki ko ilandela ba communication na ye na maloba na ye ba meki ko kota contact na famille na bango ba na Allemagne ba comprendre que même bano baza na Allemagne o ba bengaka mwana na téléphone kuna na Allemagne noko na bango pa yaka na bana ya famille na Allemagne bana wana famille babalukilaka noko na bango bafundaka noko na bango na Allemagne kaza papa na bango te ayiba bango akoyiba na famille noko na bango na Allemagne pe bakondanaka ye na même problème. Ba avocat na ba meki ko tia dossier sur table na niveau ya tribunal ke mwana ndenga azaona azaki na famille na ye me famille baboya ki kozwaye yango papa agardaka ye mwana ndenga azaona aza très impoli afinga madame balandi oyebi ko samba ya poto eza ya facilité balandi éducation ya mwana nyonso ko banda na école se comportaka ndenge nini alobaka ndenge nini kuna balandi na niveau ya foot yoka ba français so ba biba landa vie na yo bakende kokanga yo yaya bako luka yo tina esiko vandaka même na quartier bako tuna comportement na yo ase comportaka ndenge nini bako luka ba ami na yo bako kende même na musale esiko salaka baye ba comportement na yo ça veut dire balanda comportement mwana ko banda na école na foot ba luki famille ba meki ko contacter ba famille ba comprendre que mwana azaki na comportement mabe envers papa na biso kolo lisolo famille na ye baboya ki ko yamba ye par rapport ya ba problème o eza na famille sauf mindele bandimara sorcellerie te ba condamner papa na biso pona koloba ke oui o maltraiter mwana bobengi endoki tout ça o yibaye na famille aza mwana na yo te. Bref, tant basambaki bayebisa yi papa na biso abanda ko ya ko signer chaque jour na tribunal papa signara mais bakanga ki na onte na moment na papa ya kaka ko signer po ba avocat na ye ba kotaki ba argument ba lobi jamais ba ko condamner 20 ou 15 ou 20 ans parce que ba preuve eza mwana za na ba comportement mabe eza ba comportement mwana. Bref, quelque chose ala ki ba séparer kaka na mwana sans que ba condamner papa. Mais erreur ezalaki papa na biso alongwaki na province azalaki a s'approcher côté banlieue parisien ake ko luka musala tango akende ko luka musala mukande expirera te expiré tango akendaki na niveau ya préfecture pour kende ko renouveler kanda batali identité papa na système et indiqué que ye akima procédure c'est-à-dire akima ko kendo signer côté bachaka ya ka ko signer atika ko signer akimi aye ko se retrouver na Paris. Bakangi papa na biso papa lobi des choses problème eza awa bakanga papa na biso bachaye bracelet na likolo bracelet o bachaka ba criminel bacha papa bracelet na likolo pour une année po atika ka ko kende ko signer kuna babaki ko banda ko ya ko signer ti ba ko kata dossier mais papa yobi ba réalité a poto alongwa ki na province wana aye na Paris pour na oluka boulot. Tango aye na Paris mukande expiraka te papa lobi des choses na yebaki même pas ki koza bongo na yebiki na problème na mutute na yebiki na banda ko kendo signer mais ezwaki ta mulai na kendaka kaka yo yebi mamba mindele papa ke ko renouveler mukanda bakangi papa na biso azolela bache bracelet na likolo bracelet bachaka ba criminel oki ko kende au-delà ya ba limite o bache liote. Nga des choses na tuni papa me oko kata câble yango te abi des choses soko fungoli yango kaka kuna ba moni ba pesa papa air ya kokota air akobima na air akozonga soko fungoli bracelet wana likolo otiki yango esone webi mambo ya na mokili papa zo regretter na minute ba pesa papa na biso interdiction akoki kosala musala ya sécurité te musala ya sécurité ya kosala yango te ti mokolo dossier kosila ya mambo bracelet wana ti moko dossier kosila pona mwana wana ya ndoki papa lobi des choses na kosala musala sécurité te awa na France naza affiché bachanga bracelet pour une année na likolo une année bracelet pona nini mwana oya memaka ayaki na ye na poto mwana ye ko manifester ba comportement bizarre mwana balukeli papa ake ko funda papa na ba monsieur na ye na ba maîtresse na nzela classe a dévoiler secret alobi aza papa na ngata yibanga ya koyiba or
papa lobi des choses na ya na ye na souci ya maman na ndenga azo souffrir na Angola asenga na ye la ye mwana na poto famille na bango fallait bazwa ye awa na poto bazwa ye te bapanzana bakima mais kokoma awa mwana baluki même famille aye kokuta na bandeko na ye en fait bandeko kako baboya ki ye bapesi intoxication funda ye na leta loba boyena boye mwana funda papa na biso kolo lisolo papa vi ekoti na kiliba papa zolela bracelet ya ba criminel na likolo papa lobi na suka nango ba ekolongola ye bracelet après 3 mois mais condition etikali jamais aoki kosa la sécurité na France avant ça la sécurité na France ezosenga ba avocat ba kota balandela dossier na ye tina niveau ba ko annuler condamnation wana balongola peine wana oza ko empêcher asala musala sécurité te parce que mutu so ba tio déjà bracelet oza affiché okomi lokwa babenga bango bana soki ba affiché soki combien ba affiché soki nini to yoka ngoka na tango ba mambo ba tanta ba terroriste soki affiché 1 soki affiché 2 soki affiché 5 soki nini papa lobi aza affiché akoki kosala musala ya sécurité te na France tout ça wana vie ya papa bloqué avant balongola ye na système il faut aluka ba avocat ezoluka mbongo afuta bakende ba tribunal po bakende ko annuler problème ya bracelet po ba annuler balongola ye ndenge ba afficher ye po azwa accès ya kosala musala na poto vie ya papa ekangami yango papa lobi des choses belela bolamu na yo ekobomisa yo yaya yo kenda kokumba bana bato keba il a raté 15 à 20 ans de prison trafic d'hommes trafic des enfants c'est punissable papa a risqué 15 à 20 ans soki balandaka ba critère wana nyo soute en fait soki basalaka ba investigation wana te ya koyeba ayaka na famille na ye famille nde baboyaka yango papa gardaki soki ba raison wana ezalaki te 20 ans pour moi na lobi ayiba ye koyiba na Angola ayiba ye azalaki mwana mukenda yene na poto or que maman na enda pesaka papa tant ba vérifier na famille na bango na Allemagne kuna pe bazali na même problème bana bakosela mutu mususu kuna makambo noko na bango ba problème ka ya bakindoki ba eko comprendre ba eko na niveau école mwana za impoli afinga ba maîtresse ba salle pitch balandi na niveau ya école de foot mwana impoli afinga ba entraîneur na ye biloko wana nyoso tant ba eko sangisa biloko wana tout ba eko ke na ona tribunal nde ba condamnaka papa te pour 20 ans pour 15 ans ou 20 ans nde kota sauva mais ba isaka yaka ko signer le kaka mulai yango papa akimaka na ye a changer ville papa ka isaki eleki zoka France koto che déjà musapi otikali mboka mobimba tango yaki ko renouveler mukanda bangweti papa vie ya papa na biso ebeba yaya keba na bikumba kumba okozwa problème na vie nini tokobakisa na suka papa na biso alobi lelo ayebaka su vie ya mwana wana te mais akokoma déjà na 29 ans plus ou moins c'est-à-dire eza na bato baya na kindoki bakoli nango awa faut kokeba po mwana wana na ba comportement wana papa alobi kindoki esila te po kindoki ebanda ko manifester yango toloba yaya ba camarade musu to yo akuta na bango an chor auta na kindoki ne depuis bo mwana na Afrique akota nango awa ba dega ebele yo ebi ete oye kokuta anika na kimukolo lisolo o euti depuis âge de 10 ans mais lelo azana 29 ans oko kuta na camarade mo boaza na âge à 29 ans oyebi lisolo na ye te oyebi lisolo na ye te yaya ko détruire yo ako envoûter yo ako peselo bana kindoki vrai. Voilà pourquoi tout le bayaye il faut prier yebaka na inana ni okoza na comme camarade. Voilà où tu ngate le bapo na papa na biso ngwana papa lobi des shows lobela na communauté papa lobi na landa ki émission sali ya bandoki. Ya onga pe na pesi yanga o comprendre. Na ye na mwana ndoki na poto tala ba dega mwana ndoki ya meminga mwana ndoki akoti papa na biso na difficulté ya vie. Lelo pa longola sanction wana ba longola dossier wana ndenge ba chaye bracelet ndenge ba chaye ba afficher ya okosala musala te na France sécurité. Et luka bambongo pona nini bolamu oyo moko salaki ebomisi yo yaya keba na bana bato ndeko keba na ki camaraderie oto yo okuta na oka na kimukolo oyebi kote mutakola te oyebi vie spirituelle na ete yaya photo prier état d'âme batu okoyeba onka na nzela prière keba otatone obenga mutundoki tanke mutazandoki te ekosala bien te voilà oto nga toloba pona papa na biso yango wana benga des choses de na TV na ba sujet nyonso le bela sujet tout. Oh ekomela ba misus te ekosala bien. N'oubliez pas, partagez votre émission
et que ça la bien na yo kaki papa mususu abi des shows mais ça la émission pour na ba papa yaya ngana ça la émission pour na ba papa te yonde benganga pesanga émission en fait yonde benganga pesanga lisolo na yo ngana ça la émission ngana ko vanda te na ndiko ça la bino lisolo ba papa te soki ba maman ba obenge belé to kozwa kaka histoire ba maman ba papa bazo benga te ça veut dire biso nde tozo sala ba maman mabe yango ba maman bazo pesa ba histoire na bango voilà na ngana expliquer na mutu moko alelaki yango papa la biso pa abi des shows le ba pe o yanga yango wana na yoki obeti masolo bandoki ngape problème na leki nango yango wana yango tolobi benga des shows Denar TV numéro na ngo wana ezo défiler gravé na WhatsApp partout za okozwanga et ko sala bien aimez commenter votre émission ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao.